biso ba comédien toujours remercier ba communauté nyo surtout oyo epesi biso maboko pona kolela ndeko na biso Jani Fay Luambo na biso Franco Demi Amore Mobutu na biso yango vraiment toujours remercier Maman Mokondi na kombo ya Denis Nyakero Tshisekedi toza ko remercier ye na geste o asalaki pona komema nzoto ya ndeko na biso akena otina Kinshasa. Toujours remercier par grand prêtre oyo basungaki biso awa na niveau ya Europe ndakisa choisi matata oyo asungaki biso na grand lot pona permettre biso to organiser matanga o na poto. Toujours remercier ba comédien nyoso oyo batiaki loboko na bango na kati ya organisation oyo ya matanga pour ba comédien peut-être boyebité ba comédien ba pesi mbongo ebele. Je les souligne. Bapesi mbongo ebele. Bapesi mbongo ebele. Yango bomoni matanga a na poto et salami na kimia. À part ba comédien, bandeko balandi biso pe. Bapesi biso lisungi ya mondene. Lisungi ya liboso ya laki beaucoup plus moral. Na kolendisa biso na makambo nyonso eleki na ba réseaux sociaux. Pour na biso batosali gestion ya matanga oyo. En tout cas, tu as là qui épargné té mais bino bat bolandi biso bozo lendi sa biso to kwe samate to ikampi kopo tozo kunda Luambo. Yango merci na lisungi ya bandeko nyo surtout balendi si biso à travers ba message na mino d'amour pour to kunda Franco Jani Fay na kimia. Je remercie les libota ya Jani Fay na ndenge efongola biso motema ko banda na bana na e awa na poto ti na mama kuna na Kinshasa. Vraiment tomoni partout batu nyonso tu bazalaki na bolingo ya ko kunda Jani Fay na kimia. Kabiso liwa ezali ça existe donc tout le monde ko longola ngoto eza mokano nzambe mais komona penza ki ajani alali penza franchement nazala vraiment ngate nazala na ndima kite na bayi kuta otale bembete mais jusqu'à ce que na kende pa na moni penza que oui alali vraiment donc vanité de vanité nzoto loko pamba bomo ina biso même na ye so nzamba lobi ke lelo za lelo. Comment on a dit à la litinée je sais pas. Le journal de la monnaie, le qui sert vraiment à l'adoration. On est dans le vraiment téké, comme on a pris dans le cas si. On a évité le message nous copié de ça. Bana ya Jani topé, maman ya bana Jani pratikali la brune. Nga message na copié ça. Non, plus ça n'a pas na batumioso. On a biché ba autotique na botozo vivre. Ba sito mibali. Au moins vie ezana brillante. Tomeka kolinga bolinga solo. Ce que moi ni ke batumi babanda ko lo baba misusu bazala bwin ba misusu bazala Jani. Donc ba la bwin so bazali ba Jani pe bazali. La brille. Te wana ndete. On a pas comme monsieur on tourne à bon ma bête. Bande uso babiki ya zape mama ya bana na bino. Comment ya Jani azaina? Ya Jani pas de papa banati. Ya Jani pas de papa banati. Azare papa bana ya yokile mawate. E bosko bino boko mo isa biso to yokile mawana ndeni. Kwa tika na bana. Mais bana on se ko batika sans papa. Est-ce que c'est normal? C'est normal tiens. Oh ya salu ya Jani au futango. Lelo tolobite mais un jour au futango. Papa mbaloba Canada di na couloir. Un jour ils allaient au futango. On va quitter la sortie mais c'est ça la dit c'est bon. Ouais. Nous allons en Europe, vous allez moi Jani Fay sur le plan artistique. Et bon
bokalisi ndenge nini to bokubanda kosala ndenge nini mpona bana ya jani biologique parce que so totali bien courant ekoluka te na mama na bango oyo babengi na kongo ya labrine nayebi te soki bokosala yango ndenge nini parce que ndenge ezali moko kotala mwana estce ndenge nini ekotala bana moko mwa lisolo so molo na sante ya mwana il faut kaka kosolola to mpe kosoigne na mama ya bana na bino. En tout cas il y a un zabo mo le zo kanga bana jani ba yinda kunanga amina kunanga très bien na Claude Augusto Marcelina oza mama bana nga bana jani ba yinda kunanga babusa tester. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, ntaba, cabri, brochette, kamundele, ngoulou, madesu, losonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Soukana Masolo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga, pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. On laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Il y a des artistes, mais musiciens, mais bon, tout aussi. Il y a des musiciens, c'est bon. Donc, Maman Rosa, Maman Nabiso, Président Moulaï, Fabala, Prince Chabal. Tokende mali après tozonga libisana pardon donc libisana pardon on parlera voilà donc ozomona ba ozomona Jennifer Atiki avant kufa testament ezali temtolo alelo chantre de ngai ba po Chabani bayaka ba Fabrice Mbala bayaka ba Boliviso
poza molai bakoyeba production mais groupe ezali faille eza ndenge moko te nde tozoloba mais bagrand bazali awa tellement toyo bameta mpinga bamama na biso abwipia mazaya bamaya maeso balof bilau bali pati na premise ye irene dibia bakushe bafe pati te me bayaka nde batie biso po bokotina mobe bozala fois ezali mingo tolami mabe te bamama biso omega bazali awa ala lizulu bazali awa donc ntango bayaka na groupe benefan eza mpona bayebe pole biso kaka mais groupe eza ndenge moko te donc groupe eza oyo tozomona awa oyo batiki bolimbisa ngai mena na ngai ale toujours mama na ngai omega bolimbisi nga président molai bolimbisi nga vompe divorce donc na suki wana mpona volonté bagroupe donc nakozala nango eza charge oyo atika nango eza charge moko tala na kilo na bango bakilo na bango azopese azoki baza nango ingaka na kona moko ti surtout exemple moko tala neti nani neti ye nomene ina charge donc naopesa maloba na sama de production du groupe oyo remplacé place na dragi eza charge ya komi lutumba komi fanko mais tomoneni nete etoyi lekumbango na solo non plutôt micro ololima mais bobango biutu bapasseport na bino bozala nango parce que tola kanda akosisamakoa bon alors tolobebele te merci na bato nyonso baye lelo botiki makambo bostokirikiri boyawe nalobi lelo ka botiki makambo bostokirikiri boyawe merci na bino ka nyonso boye awa botiki makambo na bino boye awa merci bon témoignage ya liboso na groupe Janify. Groupe Janify, nous avons plié à 3 personnes. Nous avons Janify, leader, au moins qui est chef du groupe, au moins Papa Samba de Paris. Nous sommes à 3 personnes. Mais Motabana m'a camarade liboso la réalisation. Parce que la créa YouTube, il y a Janify. Motabana réalisation, avant filmer Bisso, avant ça va montage, nous avons dit, Fana ma beauté. Tu peux te mettre mon gogo, parce que ça les belé. Asale Belé la coupe de l'IFAI. À l'époque, merci Didier. Il faut que le maman dans la fait. À l'époque, on n'a dit même pas pour réaliser ma film. On n'a dit même pas pour filmer. Voilà, on n'avait pas de beauté. Ils ont fait ma beauté. Il y a filmé Bissot. Ça va, ça va la pression. Ça va. À monter peu. À la mingi non. La France va être à la Bissot Mingi. La Ouganda va être à la Bissot Mingi. La Kenya va être à la Bissot Mingi. La Belgique. Pendant à côté, à Salé Béla pour Janify, après à Tika, après bon voilà, nous avons hier, à Badama Solo, il y a un groupe Janify remonté. On a créé YouTube, hier, on a filmé, on a fait le montage. Maman, quand tu as pas pour la yo, maman, yo qui est maman, tu as pas pour la yo, quand Janify a le but que Kendeli Bosso, pour ça la maman, pour tout le monde. Yo qui maman, pour Tika Teo, yo qui est maman. C'est Janify Franco. Merci. Bon, donc, awa tozana Sarah la merveille, il y a la Bruxelles, à Uchibela, aye, à la groupe Janify, ça fait longtemps. Voilà, donc, groupe Rokoufate. Ah, tozana Julia, Juju, mon en tout cas. Voilà, Yoyawa, Juju. Bokama, moi, le bosso, et ça la moi bien. 360. Ah, voilà. Bon. Ah, tozana Alice Batatou. Fille à tatou, tatouage et d'autres monuments.
Alors, ça va la film. Bon. Alors, tout ça là, Julia, Julia, il y a un cas de sucre. Il y a un point de picola, on peut se voilà, vous serez là, pièce de ma karaté, 45 jours après, pour comprendre. Voilà. Bon. Alors, tout ça là, la fille, bon, au bout d'un an, la pièce de 45 jours, voilà, avant que c'est le niveau, tout le monde. Avant la coupe T, merci. Bon, alors tout ça là, Benito de la paix, maman Benito topologie, maman Benito topologie, bien, merci. Bon, alors tout ça là, Monica, Monique. Voilà, bon, la maman la personne au bima. Ah, tout ça, la maman sociale, hier à Salé, venu la coupe Janify. Voilà. Donc, il y a un aussi la mission, la maman bébé. Entre parenthèses, maman sociale, yo. Donc, voilà. Voilà. C'est Janify. Bon. Voilà, que Kabino Kanyo Soboyika, ma maman, papa sama de Paris canapé, Kabino Kamerti, Nandé Kabobana Canabiso, Ti, ok, Canabiso, Ti, de Monica Prisofo, Kayabiso. Ti, bon, Zoum, vous téléphone, laissez-moi la papa sama de Paris. Voilà l'idée. Zoum, laissez-moi bien, on est qui va la semaine Richard. Donc, tu vas les battre, tu vas travailler pour la coupe de Keliboso, la deuxième leader appelle le basou, la porte de va quitter ça. Je sais que maman, on va préparer moi quelque chose, va servir les René Sotozalia. Merci de la présence à tout le monde. Bisso, par comédien, toujours remercier, par communauté, nous surtout, et Pessi Bisso Maboko, pour la relais Bisso, Janify. Luambo na biso Franco Demi Amore Mobutu na biso yango vraiment toujours remercier maman Mokondi na kombo ya Denis Nyakero Tshisekedi toujours remercier ye na geste o asalaki pona komema nzoto ya ndeko na biso ke na otina Kinshasa toujours remercier ba grand prêtre oyo basungaki biso awa na niveau ya Europe ndakisa choisi matata oyo asungaki biso na grand lot pour nous permettre biso to organiser matanga oyo na poto toujours remercier ba comédien nyonso oyo batiaki loboko na bango na kati ya organisation oyo ya matanga pour ba comédien peut-être boyebi te ba comédien bapesi mbongo ebele, je les souligne. Bapesi mbongo ebele. Bapesi mbongo ebele, yango bomoni matanga a na poto et salami na kimia. À part ba comédien, bandeko balandi biso pe. Bapesi biso lisungi ya mondene. Lisungi ya liboso ya laki beaucoup plus moral. Na kolendisa biso na makambo nyonso eleki na ba réseaux sociaux. Pour na biso batosali gestion ya matanga oyo. En tout cas, tu as là qui épargné té, mais bino bat bolandi biso, bozo lendi sa biso, tokwe samate, to yikampi kopo tozo kunda luambo. Yango merci na lisungi ya bandeko nyo surtout ba lendi si biso à travers ba message na mino d'amour pour to kunda Franco Janify na kimia. Je remercie les Libota et Janify. Nandenge et Fongola biso motema. Kobanda na bana na e awa na poto. Si na mama kuna na Kinshasa. Vraiment to moni partout. Batunos tu bazalaki na bolingo. Yako kunda Janify na kimia. Alors pourquoi lelo? Le temps maman va servir biso. To senga na groupe Janify. Na moni ba jeune ba lobi ke groupe Janify na président Kinal Faye balobi ke groupe Janify et kokufaka te eza libela na libela yango tokosenga
soki tosisi kolia mwa lipati oyo bapesi biso vraiment na osenga plateau oyo eza esika Johnny Faye ayanda komatisa biso nyonso tu awa tohésite te mpona tomeka kogarde soirée oyo na kimia. Merci na bije Ndoi komisela biso micro nayebi ke eza na moma retard mais retard ezalaka te na matanga yaka nango na retard te. Donc nous sommes ensemble et puis tomeka kolia mwa eloko et puis oyo etikali edi no image kobosana te to remercier bapresse nyonso ata bapresse oyo ekritikaki biso bango nde bapesi biso makasi ya koreusir matanga oyo ni tete bakritike ya baninga mais vraiment peut-être tokai kolonga matanga oyo te na bato oyo nyonso bapesi biso bakritike mpona tosaméliorer tokosaméliorer. Merci pour le DJ et puis à tout à l'heure pour toute l'animation avec micro. Merci. 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 Témoignage Merci beaucoup.
Alex Fumous, hymne national. Le commissaire Ruben Namo Amba, on a fait du Lufenge, Willy Michel Kodamboka. Tozana Matanga, Tozana Omega. Est-ce que tu veux tout sur Naye par rapport il y a Nenge Bapadi Matanga Lelo en plein Paris. De Sagibino, dans le monde en Belgique pour nous avoir une image. Besoin en temps réel. Sagibino, le combattant de la presse congolaise, Julien de Talata Ata Lelo, les journalistes qui affrontent sur les réalités sur le terrain. Mbote Star Omega. Mbote Julien Batalata. Habitez votre pression par rapport à Ndenge de Panzi Matanga Lelo. Bon, Matanga et Panzani Nabata Musika. Mais la biso ba Kolomboka ezali. Franchement, malgré tous les bateaux seka, mais ça fait mal. C'est triste, mais Mezoki. Mezoki. Surtout on a un meilleur souvenir aux Alango par rapport à l'artiste Gianni Faye. Parce que déjà parmi vraiment Balelagi, Gianni Faye Makasi, et que nous sommes pas bien à Talango la Angle aussi. À tout ça c'est là. Mais par rapport à l'impression aux Alango ni topé, meilleur souvenir aux Alango par rapport à Gianni Faye. Oui, bien, merci pour la question. Tout le monde de Julien. Gianni Faye pour nanga azalai nanu biaya. Azalaki ndeko moko vraiment azalai vraiment un bon monsieur, un bon homme. Nazala na souvenir moko ya makasi ya kitoko oyo na satanda na ngote epa na ye. Na kimi nayebaka ngakuti nayeba lisusu na bosana me mutu arapelaki nga yango eza petite sœur na nga azalaka na Dijon Rita Boboto Manzele ye mutu arapelaki ngaki estce Tantino Omega ozoyeba lisusu likambo moko elekaka na ngaba oyo ya Gianni apesaki comédien na bango suspension mpona yo nga bien en tout cas nazoyeba lisusu te et la zone ici nango bamona yo nga bien oui oyebi asala eloko moko nga nazala na groupe sans souci nazalaka chef ye na groupe ya papa na biso Ngadiadia azalaka pe chef mais eloko moko elekaka entre ba comédien nga nayebaki te ezali na fête moko mwa makambo ebimaka na nga nazali kidiba. Ok, bato bande koloba na nga nayebaki te ba petite sœur na nga Sylvina na Rit Boboto nde balamusaka babike o makambo bazolobela nde yo ozoyeba te. Et après moi discussion moko ebimaki entre bango na bango kuna nayebaki te e komiti na groupe ya Ngadiadia. Ya yoki yango en tout cas azongisa artiste wana bi okozonga ti epa ya Omega okende osenga ye pardon c'est la Gianni Faye. Yeah. Gianni Faye ko défunt oh to benga défunt lelo. Donc je ne m'attendais même pas que akoki kosala eloko wana ke azongisa artiste na ye ti epa na ngai zonga kende kosenga bolumisi na likambo oyo elekaki. Tozali na répétition esili bayebisi babi la grande tif eza na mutu oyo asalaki ngasonisa olobi aza libanda artiste ya nani ya vie na biso Ngadios nabima boye artiste aosenga boluli so limisanga nga bapesi nga suspension parce que makambo lenga bien en tout cas makambo na kutelekaki nga naza kuti innocent nazoyeba te nayebaki kutu te ke babuzo bezolekana bazoloba tout et tout nayebaki te franchement eloko wana yafa ya sala etikanga peza emarkanga peza vie na nga mobimba et puis komona peza ke lelo alali nakokai kokanga motema te nakokai kokanga motema te na ndenge tobandaki kosolola na ye tobandaki kosolola na et puis abandaki kosolola na nga vraiment franchement
azosolanga en tant que ndeko na ye petite sœur collègue donc abande kosolananga bien kobenganga si ya problème ayebisinga abitala likambo eza boye etala boye mona penga pe na bengi pe petite sœur na solo li pe na ye franchement esalinga passe moko toti siko na zone du matin que akotika biso liwa ezali ça existe donc mutu moko akolongola ngo te eza mokano ya nzambe mais komona penza ki ajani alali penza franchement nazala vraiment ngate nazala ngate na ndimaki te na bai kuta otale bembe te mais jusqu'à ce que na kende pe na moni penza que oui alali vraiment donc vanité de vanité nzoto loko pamba bomo ina biso même na ye so nzamba lobi ke lelo za lelo comment on a jamais à la litilé je sais pas. Journal le la moni le qui sert vraiment en adoration et nous dans le vraiment que comme on a pour dans le cas si na éviter message ni ko ko ça bana ya Jani topé maman ya bana Jani atikali la brine. Nga message na ko pesa na pesa na pona batumioso. On a biso ba autotikela ba tozo vivre basi to mibali omoni vie ezana brillante to meka kolinga bolinga solo soki omoni ke batu mi babanda ko loba ba misusu bazala bwin ba misusu baza Jani donc ba la bwin soki bazali ba Jani pe bazali ozomona donc mabe eza bon na yebite na koloba nini mais tolinga na bolinga solo mokili oyo eza biso te eza mokili batanga eza ngani ya nzambe eza mokili na biso te tomisala te lokola ke biso nde toza ba pèlerin tokoleka liwa existe ezalaka c'est tout à fait normal même ça nous vous partout la biso partout dans le monde à travers émission Talalelo nous avons image dans temps réel pour comprendre ma réalité tout ndenge ezali tozana Alice Matatu mbote papa nanga mais yete Alice Matatu esali okomona ndenge nini lelo boye na événement lelo mpona bato otala biso bayebi te ezali nini lelo lelo toye mokola suka ya Jani toye mpona kopanza donc lelo penza journée kaka uniquement mpona kopanza po esi tokunda déjà mardi donc lelo eza vraiment kaka mpona kopanza donc c'est bon quoi pona yo so abi matanga elekaki ndenge nini pona yo non matanga eleki bien matanga vraiment eleki très bien eleki vraiment bien tosepeli biso nyonso en tout cas na minute oyo ya Jani opema na kimia azopema vraiment na kimia biso mo bana ne tozali tosali esali ke tosala en tout cas organisation l'équipe bien makasi famille bien makasi l'abril te wana ndete wana bakomo mususu ko tuna ba mabeti bande uso babiki ya zape mama ya bana na bino comment ya Jani azali nani ya Jani pa de papa banati ya Jani pa de papa banati azali papa bana ya yokile mawate e bosko bino bokomo isa biso to yokile mawana ndeni ko tika na bana mais bana on se va tika sans papa est-ce que c'est normal hein oh ya sali ya Jani au futango lelo tolobite mais un jour au futango papa mbaloba kanga dadi na couloir un jour ezali au futango ndenge babeti na basolo tout na bambongo kabonaki omona nini kila okalme pour bakisi baokanisa kwa baartiste comédien basalaki lokola mwa kitage mokie oyebisa bato nini baotala biso kela makambo nyonso eleki na okala non makambo nyonso eleki bien wana eza kaka bato kaka voilà la raison dit quoi en tout cas eleki très bien mpona nde babiloba eloba bato te biso bato toza na kati ya nzungu vraiment toyebi masolo ndenge eza donc moto alie mbongo moto aya te ezoleka très très bien merci beaucoup voilà nayebi ke tokocontinue yango merci beaucoup na ya wili michel nkonda mboka le quartier LTB delors le tournoi du toza toujours wana le douane de Bruxelles gaz na gaz encore et toujours gaz toujours continuer yango na Jeanne Salima merci beaucoup na bato otali biso partout dans le monde à travers émission Tala Lelo nayebi ki boza partout botala biso toza bongo na final oyo azali bongo pire petit ya Jani Faye final mbote en tout cas encore toujours mes condoléances bien que si bakundi parce que
communauté congolaise de Koufeli et puis la communauté de Koufeli. Évitez votre pression par rapport à l'événement tout à soirée. En tout cas, les gens ont toujours clôturé parce que Naki déjà va mardi. Le mardi, donc ils sont les autres, ils ont le réseau photo, ils ont journée ouvrable. Tout ça vendredi parce que vendredi début il y a un week-end quoi. Donc tu as bien le tu vas il y a un monté. Tu vas battre belé, tu vas qui pour se rendre vendredi parce qu'ils ont dit début il y a week-end. Alors donc le dernier demain il y a Jennifer Franco. Quoi j'ai dit mon président Franco, on a le tour de la alors, nous sommes surtout, vous allez à autour là. Ma famille Baki, et pardon, on a les. Je vais partir sur Bazalia. Vous avez une lumière ici. Hein? Lumière ici, vous avez. À ce moment-là, on a bien été téléphone, les gars. Parce que vous avez dit que vous avez une invité. Vous avez une invité. Qu'est-ce qu'on a habité? Donc, ça m'a amusé. À mon avis, donc, en fait, on va après. Mais les gens dernières vraiment te clôturer pour la présence de Jennifer Franco Nabango. Puis on en parlera, comme on dit, on en parlera. Et après. Éviter pour nous, organisation avec qui on calme, on a tout, on a poto et puis on a Kinshasa ici, on a Tangisama. Ouais, organisation ça va. Ça va vraiment, en tout cas, en tout cas, ça va, mon parents. En tout cas, ça va. En tout cas, c'est bon. Surtout, pour continuer, en tout cas, il ira bien. Tout va bien, vu qu'il y a vendredi. Mais vendredi, on va au boulot. Il y a boulot, donc, on va continuer. De toute façon, on va parler après, mais il sera en tout cas le cas bien. Pour clôturer ma gamouya pour Jennifer. Amaro, ça passe à chaque donc m'amuser belé. Quand on dit que ma gamouya sur l'équipe, on très bien félicitations d'abord. Parce que surtout l'outil vraiment c'est l'outil Belgique, pour nous avoir match par rapport à la cloche, je vais comprendre un peu, même l'équipe m'a mis à la mais par rapport il y a 40 jours, organisation est celle parce que les gens ne sont pas awa na niveau ya Belgique donc équipe monsieur eza kuna pona kwanza matanga busali organisation ndenge ba tous ceux qui profiter bazoana. En tout cas merci beaucoup pour pendant matanga ezali pendant matanga ezali 40 jours wana pour que ça bien mais là président à ce moment ezali président Molayi donc on a photo de son parce que biso ezali tout le monde biso ezali groupe Jennifer. Donc c'est le gars à Koufi, le chef du groupe, toi Koufi n'a eu le Toumba. Dès qu'il y a Koufi, automatiquement, la population monde entier est le premier président. Donc c'est juste le président, le groupe Jennifer pour le moment. Pas ça, ça a été. Mais 40 jours, on va voir avec le président Moulaï, trouver Bana de Longo, Badoutou Azali, Bayana Nabiso, Bayani Nabiso, Maman, Venga le président, Ngadius, Bazana, et puis trouver 40 jours to sala ngo ndenge nini donc to gazi na bango mais ceux qui bango pesina réponse négative par exemple là peut-être là moi je vais le déclencher et après nani na ngamo le déclencher na kina mubu bien faire sali on pense au cas pourquoi on le dit au cas où alors que na on va organiser ça mais si on telle que de la mon image moi pas mon très cher frère Papi Game le salaire qui se comme bana ya Jennifer le Fachaki le Silika qui puis na simana on a phénomène la vie sur Bénin et salaire qui nous a vraiment moi d'accord oui parce que la même organisation le besoin là il non doit le voir blessé mais après on a besoin de comprendre que faut que le bac parce que mon Jennifer confirmé alors comment le papa a boté bana. Donc, bon, j'ai été Jennifer Banzoni Bossalaki, à beauté de la bande, tu comprends les habitudes. Et puis, il nous a remplacé, il a présent exemple. Donc, n'a pas sur la NAC, biso ba Benito, Balis Batatu, Sarah la mère, nous, surtout Monica, tout, il va falloir la beauté. L'Assemblée de Paris, chef. Bon, donc, vous savez que non, tu déploieras qu'il est. Par rapport, tout le monde a une organisation. Mais, pour le moment, à comprendre les biso,
na suka nango ba valoriser biso mais na sens wana acte de sala qui a sorti médiatique ba ko comprendre biso que non tu as bana ya présent ni na abete tu débloquer qui yango faille baza ba niveau monde ba présent molai mais ce que biso zo bana ya molai mais tant de déplorer autonomie mabe tu veux dire na biso après ba comprendre que non biso zo na ba droit na biso ni ba biso zo droit na biso ya mona que non tu na valeur to mi lelo. Donc voilà ça soit auto tikayo pour le lot mais à journée de l'eau la région nous va m'embêter voilà qui était ici aussi et le moment qui va sortir mais c'est ça la dit c'est bon ouais nous allons en Europe vous allez moi Jani faille sur le plan artistique et bon bokalisi ndenge mito bokubanda ko sala ndenge mito na bana ya Jani biologique parce que sur totali bien ira évoluer na maman na bango o ba binga ko ya la brine mais est-ce que vous ça la ndenge nini parce que nini za mo ko la mwana est-ce que nini ne ko la bana et moko moi li solo so mo la santé ya mwana il faut ka ko solo la to ko soigner na maman ya bana na bino en tout cas il y a un zabo mo le zo kanga bana Jani ba binda kunanga amina très bien na Claudio Augusto Marcelina osa mama bana bana Jani ba binda kunanga babu sa test mais on a beaucoup plus na côté tous avons on a JC Mwanda ou azali bon réalisateur je pense que ma film belé aux autres là il y a artiste comédien ou atika kibiso la combo Jani Faye Franco Luambo Mobutu en tout cas réalisateur JC Mwanda Moto mon frère c'est Michel Talelo to kitaki sur le terrain tant que Ravi Sango il y a Panzamatanga habitez votre pression par rapport à la réalité bien sur le qui dans Matanga Tindepe pour comme Nasuka. En tout cas merci beaucoup mon frère il y a Jani Faye là personnellement il avant que banda théâtre na bazaki grand frère na ngane to barapina amongane na okola na bazaki ya Linza zone avant de dans okola avant que tu ya banda théâtre tout le monde na déjà ya na biso asexa biso pe na quartier non to ko beta balle ya ngi mutu mo ba brita so mo so to beta balle ya royala akangi ballon petit bobe ta souter no ba ngai ti ayo kota na le chic shot lo yenge ya ngare d'ambados na ti ni na évoluer qui makambaye ti ayo ko mape ba mo sa ba groupe ba yo sa ba ko créer ba kuni na ba ba nzonzi ko no be nzonzi ba théâtre ba na poto de ba ngo ba théâtre belé de ba mo sa na poto na ndo film. OK. Et banane ni ko ko na circuit na paramètre wana ya la réalisation na Jani Faye et puis même bigi bobane depuis Kinshasa en fait bien musino to lobaga nzonzi mpena mutamemanga na nzonzi ngeza Jani Faye te mutamemanga na nzonzi ngeza Josco 4x4 azala na l'examen na PC moto pesa zali na ba ezaka tournage mo ya Moni que ya son nom Moni na bezala na tournage moko à l'époque babino ba luka muta filmer parce que ba théâtre ba nzonzi ngani no filmer faut yebo filmer ba so yebite ba aujourd'hui exactement là ba Josco même n'a pas Moni production Moni era Moni petit c'est yim ka filmer ba filmer ba théâtre na biso Moni ba yo le ka so Moni ba deli na slogan ni mon so ya yo leki avec la caméraman na RTNC vieux terrain yo leki terrain l'habité venant leki na ngalité na na film la no saba reportage na ba no filmer via Moni ki petit wa yebi Moni production à partir na pe Moni ba ko zwanga ando zwanga petit na ko mo filmer ba nzonzi après Dadi du Kamal aussi nous avons dans Nzonzi Dami bala jouer dans Nzonzi déjà Dadi et à son nom encore il nous jouer dans Nzonzi là ba 25 kala ba ko ndé nga ba ko la sape ba producteur ya pote donc le travail na bango ainsi de suite habité ni le matin de Sili rebisa ma femme ya Jani nini rebisa famille biologique ya Jani nini maman ya bana na epi pour na bana pour message na en tout cas il y a Jani Faye et puis ça biso pena pasi que les avons surtout qui mutabela qui bien mutu a bana ko bela mais du coup to qui y a na ça pour faire ça là est passé mais peu personnel na ba biso tikali toujours conseiller comme ça la but na pezali biso to tikala toujours au filmant pour réaliser la bio pour la famille en tout cas na aussi maman na biso place azali na bika na passe maman Jani
En tout cas, maman, depuis Kinshasa, en tout cas, la famille nous sommes à Biban. Oui, très bien là-bas. En tout cas, nous avons Kimia, nous sommes à Faï Batikali à Bosana Bangote, tout le monde Bango, toujours tout le monde. Et puis ça va monter, on va la communauté là-bas. On a fait à son nom au grand frère Janifai. Ok, merci beaucoup. Mais pour tout Kende, il faut se dans le dernier temps que ça va même passer. Pour nous, tu dis que passe les alliés, pour l'acquisition de la bride, votre pression par rapport au Bango, pour attirer la banane, la bride. Bon, les alliés, on est dans la main, c'est pour y. C'est Sopani. En tout cas, personnellement, tu n'as pas pour la bonté, Aza maman ya ba na biso, non ba tous en pour n'était, non ba. Valelo na ngana ba ngwana. Merci beaucoup. Moi de 3 personnes dans la biso partout, me repose à beauté. Ah oui, na pesi ba comédie nyonso ba na ki, na ba baza a moté, JC monde ba mo ba ebi. Hein? Réalisateur na bino caméraman bo alors c'est que Sabino, on est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup la Batou. Et on continue vraiment. Merci. Voilà. Bon. Oui, m'attends. Ah, tu vois là, Alice Batatou. Fille à tatouage et d'autres mobiles. Bon. Voilà. Alors, ça va la fille. Félicitations à l'organisation. Ah, tu vois là. On salue vraiment bien. Julia. Julia, il y a il y a Nicolas de Fossé. Merci beaucoup. Voilà, vous allez là, 45 jours après, pour comprendre. Voilà. Bon. Le York présent au groupe à Janifai. Non, 40 jours et qu'on quitte. Merci. Bon, alors tu vois la Benito de la paix. Maman Benito, topologie. Maman Benito, topologie. Bien. Merci. Bon. Alors, tu vois la Monica. Monica. Voilà. Voilà la personne du bas. Alors, tu vois la maman sociale. Hier, à salle de la Janifai. Voilà. Donc, il y a... Tout le monde parle. Meta. Attends. Dans cette maison, c'est qui? Tu fais quoi? On va parler. On va parler. On en parlera, je dis, un jour, on en parlera. Mousse, tu vas voir. Mousse. Plus que le moment dit. Mousse, tu vas voir. Mousse. On en parlera. C'est tout. Non, il y a une seule chose qui voit. Attends, quand il y a un peu de voix, il m'a envoyé. Non. Et là, on dit comment non. Aussi, il m'a envoyé. Non. Pas la forcer, bébé. Moi, j'ai beaucoup gagné de toi. Donc, il y a tel seul au Morondeko.
So bolingo na nzambe te kandi to bana oya pe awati. Mais c'est cet amour là autofanda la bino n'habiter na ndeko na mo akei. Faut na ya ko partager parole de Dieu. Et parole de Dieu ça ndeni. Et ça ko loba na muto approcher biso to tikali à qui le tour on ne sait pas. Et ko ça ngam na loba no le bi ko mama ko ça souté. Et ko ça pe no bi ndeko to bana ka to mona ba makambe be na mokili. Juste to mi lengele. To bongama. Lobby et ça biso te yaya. Lobby to zo la ba kufa ba poche biso. Zala na relation na Nzambe. Nzamba lingi biso ba na ba défaut na biso. Ko ke l'église ko ba te ko mutabongo moté mo bolingi sanga. On est rempli biso dans l'église, mitema mabe ba tel bosso sa biso yo. Biso to te parole de Dieu to zo lo ba makamo on avec amour exalté entre ba sala Nzambe. Kwani muninga zo matolinga matato zo freiner. Alléluia. Mais ngai na yo to tina monde ba te maboma. To leki ba te belé o ba na bonzambe na bolingo. Pour fallait que tu na maman to na sala nini kuna. Yo la question. Yo ki na ko sala nini kuna. Et pas ba paye wana ngabité. Ngamo na mutaliboso mosumuki. Ngai mutaliboso na sala mosumuki. So la kenda kuna parce que la zo reconnaître que Nzamba zunga quelque part. Azo bisika pa bande kolanga pona kina kolendisa bango ba pe ba escape soto to sali. Na mabe na bango, na malamu boya ndenge boza ya. Mutu a condamné yote. Mutu pa biso to yoto yako ko semble ça qui yuma te bolimbisanga. Na kati ya bonzabe il y a quelque chose qui va changer à toi. Na comme protéger la makambebele. Tout ce que je fais protéger vous dire la vérité. Na makabazo be na ba mbona ba continuer na mbona mbona ko ba protéger. Alléluia. Il faut que les gens soient là, on mais avant de trouver son melon, on a bandé, na quelle assemblée loco. Et puis Dieu renouvelle l'intelligence. Donc ce qu'on sait que Dieu va renouveler l'intelligence. Bande comme moi, tu as un bon papa. Et un bon à la vie sauter. Mais tu comme il a un bon coyo, tu boti bana, tu as qu'on fait un bon coyo, bande au tobo salaté, l'obito au kufa. Pour venir écouter sur la bamboka. Écoute sur la poteau, mais tu as kende. Yaya, n'a pas que le morceau pour se bolingono dans Zambé. C'est le moment de retourner. Il faut qu'on ici, musique. Donc, il faut que la paix mais la commission a depuis la 5 millions, équipe mon comédien, la 5 millions, merci. Et là, on va salir. Franchement, on est touché. Longtemps. Vraiment, tout le monde, merci. Pour l'élia de Dani, Nabolingo, et Zomonana. Et puis, tu as souka bino peka boyo au Sahara ce soir. Nzamba lola pamba la bino na bonde la pona biloko olia. Et puis les restes ma comme surtout Nzamba azoka lokumu. Oyebi ka tiki libota na kishasa Nzamba abate la mama wana. To moni na bande konela bana wono so génétique 7. Na obaza batika kwa 10 enfants. Eza ebele. Mais il est le baza 11 hein. 12 hein. 11 hein, même 15, ceux qui les ont promptés. Il est le père des orphelins. Azem papa orphelin. Et à la bas la moussou bakola sa batata. Zambeka mutafo battre la bango. Amen amen. Aliki to bonde là. To bonde là pour la biloko olia. Maboko elami biloko maboko batebele. Mais le boko na Nzambe ekita e bénir biloko wana. Nzamba lola on te permettre biso ko sangala awa. Tigete moni mono o permettre biso bande bandelo kitine siko yo zo contrôle na biloko kolia bato balambi mokonzi yaba na ko pambola bango bazita na bango dispunte na bango pona ko sala biloko potolia na poko lelo sanctifier biloko na makelo mokonzi tolion avec action de grâce Seigneur. Bible c'est doux et agréable des frères des morts ensemble, c'est là où tu déverses ta bénédiction. Bénédiction qui t'a la carte de siko yo nyonso ekotika la etika ko sama la kimia des autres étaient ndenge to bandai na kimia et puis tozo clôture na kimia yango na sengi muto so na kata salle oyo abetela Nzambe na maboko abeta maboko makasi alo ba Nzambe
Amen, amen. Pendant 5 minutes après, nous allons passer la Bolia. 5 minutes. 5 minutes, tu message, je vais vous avoir moi encore. On fait ça 5 minutes, bande de Bolanga. Merci, Pedro. La bonne pédale que non. Votre temps, on est comme la laisse. Pour ça, c'est un peu petit les cigots. Amen. Amen. On va faire 5 minutes, on se place. On se place, s'il vous plaît. Mais c'est quoi qui s'en a? Ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, ma fille m'a barato sur la vie. La seule qui soit timide, la quatrième fois où je vais aller là. Chef, banina la banni comme moi si la télé inane. Chef, ici là. On m'a beaucoup faka. Oyo, biloko so pour ma bino là, on le connaît qui s'en a. Papa, on y évite que laboratoire mais médecine et c'est une solution ou d'accord. Ignorant, c'est là ça. Omoni oyo, signaliste suppositoire. Oyo, signaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. Omoni désostérile oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la bassi. Et quoi aider ma casse. Mais borex, ce que c'est traitement nios tout. Il y a hémorroïde. Nesiko yoko banda ko pakulango pona nzoto abiso ba papa soki po lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula po mukolo ko sisa on ko mesurer lisusu on ko mona ke box toujours champion on comprendre ba question nationale question on ko zonga sika musute na Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na ba nzete ya Congo ba nzete kaka ya Congo. C'était mon soutien. Il y a Congo ndé. Maman n'a pas si. Il n'est pas trop possible. Eh, on a un peu. Boris, mobile nanga, ça il a Boris. Sauf qu'on a Boris au thé, mais mobile nanga, tout le maison est bouclé. Au monde va qui sont présentés yo. Et ça la vie là-bas, pharmacien congolais, docteur Pichou Tondele, yéné savant. Motena biso bandeko ngai docteur Pichou Tondele naza pharmacien ya formation nazui formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ils ont la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui c'est o ils ont la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'avoir autorisation, il y a mis sur le marché le niveau, il y a Mboka et puis les bandes il y a Mboka. Qui si on doit produire la CRMTA et puis on peut n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où il y a biso? Donc awa na laboratoire mais ici docteur Pichou Tondele yéné savant. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, à Zongeli, base naye, na Paris, oyo, yesika bozalaki kolia, komela pe koyoka ndoule na niveau ya 2 fois te boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h
20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga, bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la CDC mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Natata King, c'est John Masquer. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba.